l'Assemblée chrétienne Sycomore de Vie célèbre la dédicace 2019 qui coïncide avec le 20e anniversaire de l'Assemblée, avec la servante de Dieu, la bouche autorisée de l'Éternel, la prophétesse Sansi Kimbangu. C'est 14 décembre 2019 de 19h à 5h. Thème: le juste croise comme le palmier planté dans la maison de Dieu, même dans la vieillesse, une porte de fruits. Adresse: salle Le Millénaire, 3 places, du 19 mars 1692, 77 176 Savigny Le Temple. Contact 07 83 17 91 39 06 30 93 85 09. La dédicace 2019, un événement à ne pas rater. Nakoki kobosana te nyonso yosalelanga yawe, nakoki kowanga na jamais polama papa na vi na ngai, kumisa masanjolama yaya ozwaki esika na ngai na kolokota, kumisama elombe anakokisa yo na nanye. Papa moni succès no mona succès eza ba réalité ebele ezo tchape bana nzambe ebele na kata ba erreur ndo mona gloire au mona au pasteur ana 2000 membres ana 4000 membres mais sous basement nango oyebite ndeti ba biloko ya pasteur a réglaka au Bible et bien ba usage contre nature. Mais pour comprendre maman les en explication, il est dans la magie, il est dans l'occultisme. Maman pasteur c'est un divorce après divorce na bango azoya koloba makamo liboso ya caméra que papa pasteur a réglaka ezani no juste kasi bato ebele ozomona awa baeglise ebele omona etongami likolo milimo ya bato etongami likolo ya bakindoki ya bato ndo omona pasteur areglaka et puis tant on reglana ngalo to sola to poussa ma quantité très loin makila wana ibima asala wana moni tant so acha ngona muswa na asa mbele pona bino bato yango ngate ya bana nzambe mutu nyonso to ko tika cha loboko na mutu eza mutu so asambeli pona yo boye étoile na yo onzamba kela tona ngwana alongolango. Ah bon? Oui. Ça. Et puis il y a non seulement ça, même bana pasteur wana. Oh yemo a réglaka. Il faut que même bano a obota makila na bon et a déjà sacrifié. Oui. Même bano a obimsa na kata ligne ne makila na bon et a sacrifié parce que papa na bango a réglaka. Parce que to se poser la question makila na ezo uta wapi, ezo kende wapi. Ya romoni même bano ya obota biologiquement, même spirituellement. On a besoin de délivrance. Et moi je l'ai déjà connu. Même j'avais un ami comme ça, fiancé, avec pas bidadi, camarade non alembe to la la tena mutu. Cérémonie likola cérémonie. Cérémonie likola a cérémonie. A tumba ba bougie ma bé, a sala boy ma bé, a zong sa boy ma bé, na zo ba teto suka ne wapi. Abi bon, abi winga la ta mwasi na ye. To la la kate na butu. Et pourtant, si on a la boue, on a envié mon tout. Il y a des églises au Batbakoufa chaque année. Au pasteur Aboumabani chaque année, chaque mois. Bosé Belé, moi, Moutaïba, exact. Mais yo, quand tu es au Samela, nous avons payé prix à grandeur. On a payé prix à célébrité. Au moins, encore, il y a quelques églises comme moi, à Koufi. Pasteur tant que non maman coller la tête bisomo to charge et zanza me taper 50 en réalité au payer prix à grandeur na ye no ba l'exception na ba famille na ba comme na église na ba donc ça dépend soyez à kene ko signer contrat na bitenga na no sa famille pourtant sous famille ici la mais bon zo kana kata église a comment sacrifier bino yo kene pour no ça mais nzo kana comment payer prix à grandeur à pasteur comment payer prix à renommée à pasteur. Comment foutre on a maquillage?
Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonzambe, na bonzambe, lola, ezo futa simana, to yaro bakenzama boeto kwaye, wapina manso, azo saïla biso. Merci na filo mukwaya motema bivense de homo depuis Londres, na maman Gisèle, Luke le motema papa Emmanuel na Boston, les frères et papi Congé dans l'homme de Simangolo depuis Chon de Fond, pe na pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Bonzambe, na bonzambe, lola, ezo futa simana, to yaro bakenzama boeto kwaye, wapi bien-aimé dans le Seigneur. Émission le rien que la vérité. Solo ya mingi ebele koleka en tout cas bien aimé na du solo moko ni kamo utai ko salama awawa na mboka na biso RD Congo bien aimé dans le Seigneur concernant papa pasteur et papa évêque toujours boya mingi kotanga komona ya komana pasteur ya l'état quoi muke akomema na justice au salibo et akolukisa yo au salibo et bo sukana mabe de père que suke la biso ndenge maman ya likangu na yesu keli bien aimé dans le Seigneur to ya tozaki bilili ya ndeko moko maman moko bayamba ki ene émission bien aimé dans le Seigneur oyo ayaki kolela liboso caméra pour dénoncer papa pasteur papa évêque oyo amimona ki asuki sana mokili abimana mwana naye papa évêque azane au mari boyebi très bien a divorcé bala ni sud nenzo ande azape na moi likangu ya pemeni babimana naye et par après zemiyo kokota ya jeune fille en a vu jeune fille atindi a vu jeune fille wana atindi na Afrique du Sud atindire ba mo ces derniers temps papa évêque akipasu mwana wana te mama kenaki pa na ko mekempe koloba ba policier OK bazali bosone ba menacer mama wana atindi ba policier ba bengana ba kanga mama a réagir à sa émission na mai na kolela liboso caméra ndenge papa pasteur papa évêque na kimotema ki pasteur ko yo kelata mama mawate asundoli mwana tina mwana na zemi naye pona ke awana kinde sa scandale te na Afrique du Sud mais kuna azoko asuko supporter zemi ya mwana noté bien aimé dans les maman azolela ezo salabiso passe makasto yami moko ya ba collègue naye apôtre Basile to megempe ko kisaki bonzambe na maloba shalom l'homme de Dieu. Shalom papa. Bonne santé. Yeso yo kibiso mama. Lilo bana bande ko bazola no. Na pesi bande ko nyos tumbote. Toko lemba pété ko souhaiter bino ba meilleur vœu. Ba joyeuse fête de fin d'année nzambe vraiment apambola bino apambola famille. Apambola bana, apambola papa, apambola maman, apambola ba téléspectateurs, nos bateaux, nos balanda biso na voix céleste et partout que Dieu vous bénisse. Décembre vraiment, moi mon quoi bénédiction puis année to kota na zolo bango chaque fois nouvelle an ils a slogan te. Nouvelle an ils a la maloba pamba te mais ils ont réellement nouvelle pour la vie nous m'envoie que ça mon katino na kombo yesu. OK, prophète Basile bande basola na biso réaction no ikoza ndeni tant komoni bilili ba vidéo ya maman azolela na komo ya papa pasteur évêque pona tina mona na yo ya chaki ezemi asundolié. Bon, moi je crois que à un certain niveau de responsabilité, il faut dans sa tautologie, à un certain rang dans la vie, il faut que responsabilité dans la main. Dans le niveau de responsabilité, dans le cadre de placer il faut que la responsabilité dans la main. C'est un habit. C'est un habit aux Sony dans l'église. Mais le quoi est déjà. Il n'y a rien de plus qu'il y a charge. Il y a une responsabilité non bon parce que la fille elle est grosse et que ezo senga bazwa ba soin mais c'est tout à fait logique il faut mosali nzambe azwa ba responsabilité na mais ceux qui ezo senga mbongo ceux ezo senga ba soins médicaux ceux ezo senga entretien ceux ezo senga na habiter wale tout ça yo et senga na mais azuma kambo na mais puis au monde que ça la facile mais nous je suis comme compliqué tant biso to kimaka ba responsabilité na biso mais par rapport pasteur on a mbongo papa évêque na mbongo église monene ba église partout les manque à volonté ou comment question ce qu'on est il y a se poser en moi parce que déjà on a mbongo ebele tu es reconnu partout
la moindre des choses est qu'on soit responsabilité na yo. Qu'on soit responsabilité no amen. Bon lokola likambose salami. Moi na batasa comme na ba condition ana. To soit charge. To ndi malika moi. Yango moni bon au moni mbongo nde na maboko ba batesa na ba secret belé. Ezape na ba réalité belé. Makam susu ma ko kota ngo des fois na ba profondeur ezate. Mais vous comprenez que mbongo mona mbongo na maboko ba batesa na ba réalité belé. Ezape na ba secret belé. Neti moi la moi si. Tango yo engrossé moi na bato. Mais c'est simple pour nous soigner. Tu peux cet exemple sur mbongo ezate. Mais au cas où mbongo ezate et que $100 est l'oroté, $1000 est l'oroté pour entretenir moi na bato. Parce que au-delà il y a grossesse, il y a tout ça. Ils appellent moi na bato. Ma campé et copo y est là. Oui, moi si soit dans la zone, ils ont période très très cruciale. Ils ont période moi il y a épreuve ma casse. Ok, ma bébé est là. Oui, c'est qu'est-ce qu'il faut balander là. Alors, parce que médicaux dit quoi, dit les moyens. Moi je crois que papa a besoin d'une importance, sinon tout a un intérêt, non ce que sur moyens ali, il y a possible venir, n'a pas besoin il y a une convention. On est ça là que y est passé à Sabota bana pe mikolo déjà ou comme bimana ba jeune fille à Libanda, fille on a dans ce qui n'a pas 19 à 20 ans papa et ça là on juste bon ino basa na nzambi té eza question biso basa nzambe té moni papa Alvin eza babilo koyo je crois à chaque fois na sori to solo on a eza babilo mo ça la mawa aujourd'hui église ezanga ba modèle ibota nzambe ba ozanga ba modèle ibota nzambe ezanga muto ke ba se focaliser le bolo ba bon total et pas naïe pour na babilo koyo parce que quand on est déjà marié on a un foyer. Et puis, on a déjà atteint un certain âge. Et moi, on a beaucoup au bal a été. Et ça, quand on a engrossé, parce qu'au bal a été. On a engrossé, après au ticket, au salibavino. Mais pourquoi tout ça? Au moins que Babylone a fragilisé l'église. Et je termine l'image. Et puis, et ça, on a perdre de repère. Oui, des fois, mais il faut tous appeler conséquent. Habiller ça, on a tourné Tibilo Kabou. Pour avoir l'été. Et ça quand l'homme beau s'arranger dans tout. Oh que c'est ouana. Frère moi pe l'église encore zoyer. A balier pe, a fonder pe foyer naé. A juillet pe ouana stabiliser a fonder pe foyer ça pe vie naé. Mais du coup moi récupérer oh a balité. Nzambe asunga basaline parce que eza mao. Parce que comment que maman et moi dans zone la bongo de bosso caméra moi na peut-être que na habité ce qui a botara que moi na wana yemo ko coller li bosso caméra que pour dénoncer papa évêque na ndeka tundo li moi na pe atindi ba policier ba menacer moi maman o kolo ba nini papa bon parce que tant maman que o luka ba policier ba bengani maman ba menacer. Bon, je crois que tant babi maman a ke lukaye bon soit kende ko luke wana bien. Soit qu'il y a et que les policiers vont menacer bien. Parce qu'il y a Luka qui est quand même. Parce que ça démarche au moment où il va casser là, à Luka évêque. Mais est-ce que Luka qui est solo? Est-ce que Kende Pena Kuna solo? Parce que au moni, ceux qui toquent Kuna après tout leur zonga, oebi, bon maman, et ça la passe. Parents nyoso. Papa ou bien maman a souhaité toujours bonheur pour Nabal. Et ça la passe ma casse au tal que moi non pourquoi soit pe mobile na ya moko. Mais un homme marié comme ça juillet à s'abiser na à chaiser mi pe à sunoli. Tu vois ce que ça fait. Et ça la passe na mutema. Ngana linga démarche à médiater. Mais à un certain moment comprendre que bon et ça qui bon maman et comme loba parce que et ça les passe na mutema. Moi je dis aux hommes de Dieu, mais quand il y a un problème, on doit se prendre en responsabilité. Aux huiles kamwa nous tindenga aussi lisango. Aux huiles kambuza likambo surtout les kamwa na salade. Mais pourquoi qu'on qui ma responsabilité non? Zoa yango soki esenga mbongo ba pesi mbongo parce que tant ko ko na ba niveau boy. Webi ata boko bongisa. Mais image était comme déjà bien fait. Ata boko bongisa mais était déjà bien fait. Ata boko ça la arrangement ba ko ba tout ça mais déjà il au moins mabé écoute dans la carte ce qui n'est pas bon. C'est mieux quand il y a des problèmes comme ça en famille. Pour la lobby, Bible zolo babi ezama comme sous to réglant dans l'amiable en famille. To bon ça entre nous.
mais ce comme ya boy maman ke ba policier ba luki ba policier ba bengani maman amoni ke ici les secours exaté aina média amoni ke nyos tout wana ezo ternir image. Moi je crois que les intérêts pour na papa na biso mosa nzambe et puis ils a peu intérêt pour na basa nzambe to e barake quand il y a des problèmes to lukana ko sauvegarder image à l'église ko sauvegarder réputation mosa nzambe parce que omoni chaque fois mosa nzambe moko azo abusé et que neye moroté ezo généraliser nena ngala balobara muyaka moko afingisa ba yaka nyos tant mutu moko asali et kota généralité et détruit image au monde ezo et ça la peine bien té. Moi je crois que so maman banjo lela c'est que kibo maman et comme ça la siko kibo maman et comme lo banakati naï et l'homme de Dieu a tout intérêt à quoi arranger pour que babiloko yo ils atteignent la carte église pour et sa image à ma vie. Et pas na ezala nini bino basa na nzambe bodo sa la nzambe pour la zoba qui il faut qu'on a exemple pour na ba misus bino bozo zala bozo peut exemple mo ya bien te basa na nzambe bozo za exemplaire te pourquoi bon na katote non et ça question aux ala exemplaire te omoni bible zolo ba la chair est faible mais l'esprit est disposé. Ya on est bobata makasi makeya la chair est faible bozo bozo sa ba iko kindumba. Mais pourquoi pour la capsule c'est la verset biblique pour la capsule c'est la verset biblique non il faut ça que la chair est faible. Non kasi eko bona toko c'est parce que c'est prévu dans la Bible non ceux qui m'ta sali yango toko sitango kuna. OK vas-y si parce que problème les années que Bible toko pour na verset il faut aussi la verset nyonso mais le problème c'est que to dégager pensée ni la Bible dit la chair est faible mais l'esprit est disposé papa ndo moni musanza mbana ba tentation ebeli Satan alinga ata mona mutu mo musa nzambe a progressé na nzela nzambe tina suka ayaka na bandengi nyonso yango moi je dis aux hommes de Dieu il faut to garder bon nzambo to ekola wana ya ba jeûne ya ba prière ya ba retraite parce que nzoto o ndenge zaboye au moins somme dans mosambela et longola ke pour sa monter donc c'est normal ça et kobo non ce n'est pas la chair est faible non ce n'est pas normal parce que esenga nini pour mutakwena na biloko wana te il faut to wumela ndina makolo nzambe. Ah bon? Sans une vie de prière, sans une vie à vigilance, il y a sanctification. Parce que nous avons la faiblesse. Nous avons la désir. Mouton à l'obi bongo et prier, l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Mouton à chair est faible et à pasteur Paul, c'est le maître lui-même. Tant que latin zoto tamboli nango. A tikilo la na mabela latinzo ta tamboli na ngonde expérimenter te eloko et faible atiango abini bo priaka veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Muto alobi makamwa les apôtres te disciples te les maîtres et mo alobi au camp atamboli na nzoto abo moto atamboli na expérimentant on a ba niveau nyonso nde ayo compliqué te o eza faible. Yango atindi biso ce qu'on a prière pour ceux qui ezate boko bando kweya molimo azana na pomte mais nzoto nde siko pona ozo côté maman pasteur to papa évêque na côté la papa évêque ndeni kama mabe salami na côté l'été les ailes comme mabe tu supposais que moi sois la petite sœur nanga supposez que moi sois neko nanga supposons que moi sois na azap na neko nao ma bête au dénoncer quand ma bête au côté quand on peut prendre quelques minutes quand bien même que ngani na lubaboye musala na ngeza la penda yo dénoncer te mais otiende bananzambe mais soli kama beza tokoko l'examote na ko justifier avec te pendant que ça na batmo ba olela oui bien le monter za mabe na ville quoi balela na kombo na ke batmo ba fa na kwa moko boye bazolilaka yo pe obota pe bana. Oui, bité ni nekoué après que maman mo bena banane na foyene ba vani me balilaka avec eux makamba sala biso mwana asundole la biso mwana asa mwana biso boy eza mala mingité. Moi je crois que to ko le belaka avec eza ko tirer attention na basa nzambe no so bazana kata babiloko mais so déjà les kambo salam et puis so maman a réclamé justice mais a réclamé que aux soins des soins aux la responsabilité no amen mabe eza pour la terre
parce que zemi eza pena zemi non mais zo ba responsabilité pourquoi et comment là-bas niveau bon maman zemi koti moi na totindi kuna ezangi nini te ezangi papa opesa mungwa opesa pilipili osala boy ozong sa boy ba arranger likam ça se passe comme ça nous mona ke makambo ezala très bien mais on ne peut jamais que makambo boito ba nous justifier en non. Ok, pasteur, on dirait que Bamabe continue na bino pasteur en tout moment bazo quand bino kana Bamabe. On dirait nazo eba tso ke zani style asika o comme basala nzambe ya bazala boyete. Donc bozo ko gérer élévation oté. Non, eza question ba okanga biso na mabete mais eza pe question que église pe eza infiltrer ma casse. Bien aimé dans le Seigneur, bon, mon église n'est pas l'élo. L'église est très infiltrée. Et ça, le bateau, Satan a payé bango mongo, a une Bible, a simbi bango, Moussala na bango, ça uniquement pour fragiliser l'église. Il y a des hommes et des femmes que le diable a donné et l'argent et la Bible. À côté si bango, de quoi basé à l'anza, mais basé à bisoté. Paul Azolo Babi, il était compté parmi nous, mais il n'était pas des nôtres. Abi Jidas, il était compté parmi nous. Il y a un bateau compté bango, de quoi basé à l'anza, mais à l'intérieur, au-dedans d'eux-mêmes, ils savent très bien que Baza Bassa Lanza mété. Et Batouana ne va comment porter préjudice na cause à Christ. Baza on a la Bible, na mbongo. Bah on se permettre tout sauf rien. Parce qu'un véritable homme de Dieu habite à limite. Un véritable homme de Dieu habite. Zwana on dit mutoko à Paul. Pierre Aza est né à foi. Mais Paul a bangaté à ganger la pierre et puis Pierre a assimilé. Mais Nicolas, so Mekambo et Simba. Non, son Koutani n'a frère homme de Dieu et Simba. Je sais pas pour mon otamoli bien. Au côté prison. Alors que moi on a manqué l'église est infiltrée parce qu'un véritable homme de Dieu a kokokate a moko dans la prison hier à Kangisa même temps toi a causé tort à kokokate parce que un véritable homme de Dieu au kobo milipe mutu avant d'otala que bon nazo muto na ke ala basala nzambe belé ba basala ba abi ya makasi mais o neto lo ba ya tikape. Est-ce que vous avez dit que les basala nzambe pe belé et belé ya ebelé bande ko belé bazo souffrir pour na ba à côté ça na prison à sala el kamo pe avant ni na à l'aise à terre na pe lilo bankolo oui kasi yango moni Yesu yango moni Yesu aloba kinini Yesu alobi boye banzete na mumalango. Parce qu'un véritable homme de Dieu a kokaté a mokozo coupé na prison, a moye soit couché la nekulus, a moye soit sopa makila, a moye soit nima ba souffrance a kokaté a moana et coupé na kacha prison pour naïe. Yangondo mona et permettra Paul à gagner la pierre. Pierre wazaki et nene ya foi. Toko considérer le quoi père spirituel naïe. Maintenant on a couti Pierre na dissimulation ya hypocrisie a hésité pour à réprimander. Au monde foi chrétienne et kenda bongo mais ce qu'on somme dans la monument nzambe au réprimander ndeni ndo monto comme o akangisi o atinde na kacha prison papa oui va condition na kacha prison kuna et ça va tout sourire quelque kotara à piquer crise et ça va tout sourire kufa na kacha ya ba prison kuna o ta ba condition surtout ba prison na biso a ba maison d'incarcération na biso ya Afrique so côté ngolo ba mais tout ça wapi tokomi wapi siko mosali nzamba sura ko koma na niveau na te que azwa pena mutu boipo au réprimanda que pour ça que tout ça et l'église est infiltrée. Toi na bateau ça t'en a pesi mbongo a pesi pe bible et bateau na ba na limite l'autre. A ko ça la nyon swalingi et lo nyon swalingi au prix de tout ce qu'on met qui akangisio. Non moni ba blom sou ata to lo ba ngona TV to lo ba par sagesse parce que na yebité est-ce que mutu na za pena mwana ya tata nanga to aza mwana ya cousin na kuna. Et oui, on va comme ce comme yo, alors ben on a mabé, à celle là boy, on se retourne à ma condition mon boy. Apôtre Basile, toujours dans le cadre de l'émission Nabiso, toujours bino ba pasteur amico. Et comment on dirait que bobungis confiance mo bonakata bandimi. Ba mabele kibino trop katina bino en dehors ya ba makamba ba pasteur to uta pe komona maman moko ko dénoncer maman pasteur ko dénoncer mobali na ye parce que non depuis baba na mobali e komi na moment mobo maman pasteur c'est une divorce après divorce na bango azoya ko loba makamo di bosa caméra que papa pasteur a réglaga ezani no juste kasi yes abi plusieurs viendront sous mon nom. Mais je leur dirai, je vous ai jamais connu, ouvrier de l'iniquité. Papa, mon succès, nous mon succès.
et ça ba réalité ebele ezo tchape bana nzambe ebele na kata ba erreur ndo mona gloire au mona au pasteur ana 2000 membres ana 4000 membres mais sous basement nango o ebité ndeti ba biloko ba pasteur a réglaka au Bible et bien ba usage contre nature. Mais pour comprendre maman les en explication il est dans la magie. Il est dans l'occultisme. Et Bible zoloba, tu ne laisseras jamais vivre la chanteresse. Okotika jamais noki abika. Siko yebsanga batabi arme mabatoapi. Et moi je l'ai déjà connu. Même j'avais un ami comme ça, fiancé avec pas nanga yebsanga bidadi, camarade non na lembe to la la tena mutu. Cérémonie likola cérémonie. Cérémonie likola cérémonie. A tumba ba bougie mabe, a sala boy mabe, a zong sa boy mabe, na zwe ba teto sukane wapi. Abi bon, abi winga la ta mwasi na ye. Tola la kate na butu. Et pourtant si on tala boy, on envier mutu. Ah, maswaza bien. Au moins biloko mokili, tolingango biso nyonso. Mais to souhaitara nzambe ndapia. Mokolo akosepela apesa. Nzambe nde soka sepeli apesa yo. Tout ça pena ba makambo ebele. Vous savez na besoin ngape na sombi lopango na vie, ngape na tongi, na longwe pe makolo, na komotambola pe na mutuka. Omoni, na komotambola pe na mutuka na longwe piéton. Mais il faut que Dieu donne. Naza a besoin tena ke kota ba loge ndeti boy moi mobile komi ko régler. Oh, tant moi mobile komi ko régler, Bible zo ba l'âme de la chair et dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Molimo mutu vandani na makila na ye. Soki siko moi mobile comment régler bon c'est-à-dire quoi? Âme na ye yango wana doit ateka molimo na ye. Mais moi c'est pas régler non? Kasi moi c'est régler pour t'amener ta salle bon. Moi c'est régler pour t'amener ta salle bon. Et puis moi si à régler pourquoi? Parce qu'il faut abîmer sa vie non? Parce que moi, dans mobile, un pasteur a réglé. Pardon, attaque mon lit, mon na diable ou comment? Non, ça coûte par là, et là c'est très simple. Que Azwa amnaye attaque mon satana pour Azwa o wanaye akoma nango, pour akoma na mbongo, pour akoma na batebele, pour akoma papa le vin, mon vin des aboués. Nani. Et ça, on voit mon carte Bible, Abissa Abraham, Abissa Abraham, Pesanga Batunga, na Peso Bozui. Bate belé au mona, l'église est belé au mona. Et ton ami Nicolas Milima Batu. Et ton ami Nicolas Bakindo Kiabatu. Nous, on a pasteur à Réglaka. Et puis, tant qu'on réglana, on a l'auto sur là, to pousse à ma quantité très loin. Makila wano ibiman, asala wana moni. Tamso acha ngona mushwana asa mbele pona bino batu yango ngate ya bana nzambe mutu nyonso toko tika cha loboko na mutu eza mutu so asa mbele pona yo boye étoile na yo o nzamba kela kyo na ngwana alongola ngo. Ah bon? Oui, ça la m'a fait. Mais oui. Oh, mais Paul Abini imposé les mains à personne avec précipitation. Et ça, pour imposition des mains et l'accès aussi identifié dans Moutouan. Sauf Moutouan Sameli Pona yo, imposé le beau que l'accès à s'identifier dans yo. Oh, yo, Zalango, yé pas vu. Oh, yé pas Zalango, apésio. Dans mon Moutouan, tout est côté à Samela. Pour n'être pas temps pasteur à zo réglé. Bilozo, l'âme de la chair est dans les sangs. Et Nzambabi, Makila n'a pas si non Nicolas hôtel. Il y a un moment où il soit pour faire Makila, mais moi, mon bal réglé, n'a mécanisme nini. Azana va tromper. Azana m'a testé. Azana va ouverté. Et où t'as? Et bananeni. Moi mbala bimsara makila moi mbala bima soki azoki. Mais oh wana pasteur a commis ko senizani. Izola ksake mutakota banzela molili. Est-ce que Nzamba ko tomola normal te tomola basa na Nzambe be na kanzamba utiliser ba puissamment basa la ba miracle basa la ba makamo minene et pourquoi que mikolo yo ba pasteur mingi pona ke ko élévation pona ke comme na niveau mobo il faut que ba ke ko na magie course au pouvoir matérialisme oh il a tibatulé ngana oto yepsono mo ngane na zaboy ko tambola makolo na apprécier ngote j'aime être véhiculé mais il faut que Dieu donne. Course au pouvoir wana batebele bakokata vandi boaze la tanzambe ekoka batebele bazana besoin le quoi comme na besoin ngo lelo il faut soit ka lelo. OK, avec Dieu il y a des étapes et
par rapport à la question est-ce que Nzamba Papa Alvin, Dieu est béni réellement. Il y a des hommes et des femmes au bas témoignage, il y a bénédiction à Nzamba na vie na bango. Et au bango peut ba bénédiction pour na ba mususu. Est-ce que pour Nzamba pesa mutuka fona simba kisi? Est-ce que pour na somba lo pa mon avis? Est-ce que pour mutumura pesa mbongo? Est-ce que pour mutumura pesa ngam? Oui que babilo mususu ndeti biso na Afrika, babilo mususu za lix na Afrique. Na Europe te na ba États-Unis on a te États-Unis mususu ba Europe on mususu a ba mutuka po amona charge. Et puis ça simple moyen de transport. Mais si ko babilo ko wana nyoso wana et ya raponi matérialisme, course au pouvoir. Pour ça wana ya grandeur. Yango mona satana epsi swabini. Ceux qui okumba melingai, ceux qui ofléchir na opeso monde entier. Et beaucoup de gens au mona bango a pasteur, mais a fléchi ça déjà kala. Azwa vinaye akabango na satana. Et puis il y a non seulement ça, même bana pasteur wana. Oh yemo a réglaka. Il faut que même bano a obota makila bon et a sacrifié. Oui. Même bano a obimsa na kata ligne ne makila bon et a sacrifié parce que papa na bango a réglaka. Parce que tout se poser la question makila na ezo uta wapi, ezo kende wapi. Ya romoni même bano ya obota biologiquement, même spirituellement. Ba on a besoin de délivrance. Ba on a besoin ba les kanakata prière ba sambela pona bango. Connaître que bandimio bazana na église. Kasi bandimio nde ba na église wana bango nde benane bazo lata siko ba envoûtement wana ti. Bango nde ba lata malédiction wana parce que mutu azote ya bango. La Bible dit on donne que ce qu'on a. Oh mutu azana ngo apé sa bato. Tant pasteur aza salité bongo. Vous voyez que dans la Bible, c'est au moins une période menstruelle là, à quoi pousse la pembe la bibalité, à quoi on la batute. Pourquoi? Parce que Azaz quoi impire. Mais t'as l'ensemble Azwa moi si à PC la période menstruelle n'a 4 jours seulement. Nzamba Azwa moi si à PC la période n'a 4 jours seulement. Mais ce qu'on a passé à régler chaque jour. Donc il est impire chaque jour. Non, il y a après ça qui explication que non et ça m'a net que chaque mois. Hein, mais oui, bon ce qui attend et ça la chaque mois. Na moi mobile chaque mois ma client no bimopo et ça la nine. Selon yo, mais et ça magie. C'est l'occultisme. Si quoi problème les amis, au moins bateau ça mais bon la carte église voilà. Il faut pas les canaux de délivrance. On doit prier pour eux. Yangwana teb sa batuko Bible Yesu abibu abi ko kantate ke batno so babenga nga Seigneur nde ba kota lola. Batu nyos tout e o ba oloba nzambe kunaza. Yango moni Bible obi plusieurs viendront sous mais on met ça bon na bibi noté. Bate belé o mona o ebi ngana pesa bat conseil boy. Yeba pasteur non na ba difficulté. Bokeni malé mais nzamba o permettre aye. Zo même pasteur mona se aider à mata. Pour oh yo mona la grandeur wana ebité. Fondement ya bozuinaye ya ebela bato wana l'église ya nini. O ebité fondement église, fondement bato wana grandeur wana nyoso e uti wapi. Ta mususu bato o mona ebela na bino ne boko moyo payer ba prix wana. Il y a des églises au Batpakoufa chaque année. Au pasteur Abouma Bandimi chaque année, chaque mois. Bosé Belé, moi, Moutaïba, exacté. Mais Oyo, yo, quand il y a au Samila, nous avons Oyo payé prix à grandeur Wana. Oyo payé prix à célébrité Wana. Au moins, encore, il y a quelques églises comme moi, à Koufi. Pasteur, tant que non, maman, collé la tête, bisomo de charge, et Zanzam, me taper 50 ans, en réalité, au payé prix à grandeur Naïe. Donc, l'exception dans la famille, dans la commune, dans l'église, dans la donc, ça dépend. Soit il y a quelqu'un qui a signé un contrat, dans nos pays, sa famille, pourtant, sous famille ici, la même, on soit quand la carte à l'église. Comment sacrifier, bino? Il y a quelqu'un pour nous, ça, mais comment payer prix à grandeur à pasteur? Comment payer prix à renommée à pasteur? Comment foutre on a maquillé? On m'a dit nzamba bisi bana Israël. Abisi Samuel abiye ça bon le quoi balingi roi. Non tchela bango roi mais ba ke bango ne ba payer prix. A zo bana bango comme ça bango basi na ye. Bilo na bango no soit cher roi nem to comme ça elango. Balingi roi mais ça bango roi na balingi ba conséquences na ya ni. Bonza moto au moni grandeur au mona et na ba prix ebelé et ba tebele ba payer ngo sans le savoir. Je connais que bandimio est que y fois que l'église mo ya munene y ban église mo ya propre pasteur mo a déjà renommé azo moné que ba pasteur o badana na se banana nzambe te lo ni okolo bana bon te conseil ndenga la pesa bango oyebi omonda kunde esabo etonga mi bientôt alcool immeuble mais bateau batonnya on est ba réalité là
vie nenzamba salango il faut muto bandana se o mata bato bakenda koluka kuta nyonso basi babongisa nde bakunda kokuta na pena ba réalité nde bakenda kokuta na pena mambo bele parce que yo moni pasteur au moni grand mais sous basement ya grandeur na ye makambo ya sali po ko ma place wana oyebite nde na lobi au mona muta comment payer prix wana akende po luka délivrance akende po luka solution pour église ana etongama pour église ana esala boy mais nzoka netanga kiana ye muta bano payer prix wana tamso oyaki na problème moko mais ekomi 10 oyaki na problème moko mais ekomi 100 pourquoi parce que okuti yango wana yo landi grandeur po pasteur wana sali bongo po yo ya tant yo okuti na kati ya filé wana non. On a déjà prié pour des gens au moni molimo et comme lobake à kota na ndakwe à visiter mutubwe ezongisiebo. Parce que toi bandenge ni ke place tel eza bien intel kenza mabenga vrai pasteur toi bandenge tandis que bandimi bandana ba problème bazo ka solution ya ba problème na bango na ba témoignage bazo mona ke ba pasteur wana bazo sala. Et quand la Bible dit quoi? N'ajoutez pas foi à tout esprit mais discernez toutes choses. Moi nza mais fois c'est un discernement. Paul moi sur un abando sakolela. So landi ba prophétie moi sur un je crois Isaac Pierre ou bien Paul. Bazo sakola pona o baza basala nzamba solo boyamba bango Paul. Moi sur un sakola bon chaque jour makambo sakola est vrai. Mais après Paul a discerné que o eza piton. Moi nzamba non il faut assez un discernement. Parce que pour là-bas, ok, maintenant, donc il y a discernement, tu vas ça. Nzambe pena so mutaza ya ye ausungai. Nzamba ko tika ba o ye ignorant jamais parce que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. So mutana discernement te a ko se retrouver na place à mabi. A okanta ko lukanza mele comme makamde to mona awe komi o ba kotaki na chambre o ba sala kiboy et comme nyonso na po discernement ezate. Vraiment. Le diable a mis beaucoup de gens dans le terrain. Et comment c'est un diable sur base à discernement. Quand on a que bandeko yo ba se retrouver que bandeko prier na église mobo ya mabe ba salanzamo ba magicien ba tela bango mabo ba ko découvrir en osima ba ko zo délivrance ne c'est voilà au moni nde na otolo ba moni muto impose ko loboko imposition de mail axi ko s'identifier na muto muto azo sambela pono il te communique quelque chose et puis il peut azo lo mona katina donc oyena makambo pas pasteur moto abakise le problème parce que exemple ndeti boy pasteur a réglaka tango so imposer le boko na mutu papa yebsangani a communiquer onction wana yo o ba no régler ou bien ndeni il détruit ta vie et bato nous ba leka na ba service wana il faut ba sambela pona bango ba leka na kacha délivrance soit leki na kacha délivrance te no mo ba tebela comprendre te mambo e komele e utapi et mingi au monde ba ko réfléchir aspect on a te que et ko za la mutu mo asambela pona nga no eleki mais nzoka ne mutu ya kene ko se confier à de tout ça vina abakisi abakisa ba problème abakisa ba réalité soka leki na ba service à délivrance te parce que tant déjà pasteur azo réglé bible zo ba l'âme de la chair et dans le sang. Quand pasteur Obim Samakila, bon, c'est que Amnaye akabango na Satan. Yo sa kabango na Satan pour yo ye a aider yo non. Yo pe mutoya na simana ido vina o eza de sacrifier. Il faut pas bimission na kata alliance Samakila wana ponzambe akango la vina. Bon ba OK, ba na misala OK, ba pesa na ba pe ba guérison. Oyebo na mbasa longoli mbasu abikisio makol. Skoto lobani par là. Il faudrait to fixer ba nzambe très bien. Miracle quand nzambe mtasala ngote. Le diable aussi opère les miracles. Et puis Bible est lobiango. Moïse a bimi sinyoka, Pharaon bata Pharaon pe ba obim sa pe ba. OK, ba bazobi qui ça ramène. Mais c'est ça justement non. A obi ça mais souka nango wapi. Et même nil pas Luka l'église à molimo nyonso au mona kana l'église nyonso molimo wana ezara o bamba subani tala ba forme ba bazara kuna. On a ba forme ba tonga ezara compliqué. O ko maîtriser bango pena bien té. Et puis ngana ko baksa même bana baso ba kena robimana ba mibali wana. Yo oye bato ke no bimana tonto wana parce kana mbongo ebele. Obimana pasteur wana parce qu'il a beaucoup d'argent. Même akila oye abimisa wana.
il est pas aux élo mon akata vina. Merci beaucoup. Ba via ba te belé, ils a pollué, ils a détruite. Vraiment, merci apôtre Basile. Le programme nous allons tout comme dans Souka Bazo Sabis aussi. Merci beaucoup Nzambe apambola biso programme de chaque mardi ils a jeûne et prière. Mais topé ça qui annonce tout qui mardi oyo dernier mardi il y a mois de décembre oyo tout ça la service à 3 jours donc mardi mercredi jeudi. Les orientation au Nzamba pesa qui par rapport à année 2020. Donc ils a 3 jours où il y a prière pour nous consacrer et puis pour nous renverser géant nyonso ya nouvel an. Maintenant ça va nékonyo so no kota contact na bisoté kota contact na biso parce que chaque mardi tout ça la prière pour nous bima na kata prison spirituelle. Prière les araki. Non, to matangomba chaque mardi. Na bana nyonso to kinda bangomba je crois que bateau non son nzamba pesa contact na biso tozwaka batamba moment fort ya prière et puis ya orientation spirituelle pe eza ko sunga bato ebele obenga biso na plus 243 89 69 16 721 plus 243 89 69 16 721. Merci beaucoup apôtre. OK ozo samela bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana to ya lobakenza boto koye wapi elongo na notre caméra za sima caméra apôtre Basile na tikio opesa message ya suka peu opriele bandeko bazola na biso message no ya suka na bandeko balana ki message ya lelo beaucoup peuple de Nzambe ya pambola biso to comme na suka nde papa Alvina bi message ezaka ke toi na fin de l'année cause a distraité toi na mois de décembre za mois moko très stratégique très crucial pour na monde spirituel alors et c'est vraiment mutunyoso aiba ko se fixer na kata prière ko bossa na te programme na biso ya chaque mardi likolo ngomba eza programme jeûne et prière tinda requête na yo komela biso la biso audio na plus 243 89 69 16 721 plus 243 89 69 16 721 na ensemble la pona yo na tiko na prière yo mto maladie yo mto na problème yo mto ozoe baté au clôture né au neni nzambe asalo penda grâce Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob le Dieu de la Bible mutu nyonso o azana kati ya prison spirituelle mutu nyonso o azana kati ya réalité spirituelle kande o pesanga menwana nzamba bimiso au nom de Jésus na kati réalité famille ba lien ya famille ba réclamation ba condamnation etiko na kombo Yesu Masia na déclaré année 2020 ezala slogan te année asika ezala kama loba pamba te année asika mais ezala vraiment année à changement ezala année à transformation o ba ba mona no boko nzambe pe ba ba mona vie asika na kati na yo na kombo Yesu Masia to bondeli petolobi amen. Que Dieu vous bénisse. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey. Oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout c'est fort avant nous. On peut l'arrêter, il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tout c'est fort avant nous, non peut l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser, mon inga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul.
comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme sur l'essence et de tout laisser. Moninga verser le sang de l'autre, demain sera le tour, sera ce comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Moninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. Perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tango ekoleka Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, tala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya Marie si akenda Misa Mungolo tala tango ebebi Papa de Baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Potango tango eza koleka. Ata Mobutu sese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te. Tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te. Abangaka peleki te. Abangaka motambongo tayo kakape mobola mawate. Iwa tango yaka amemaka moto nyoso moto nyoso tango ekoleka lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema lengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Lengela bomoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomoi. Moninga, tala tango ekoleka. Ekolo nyonso bato bakokende. Alela pona nini alela pona nini tango eza koleka. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Le temps passe. Oh, Alvin et Béa. Tala tango ekoleka. Tala tango ekoleka. Nabongisa bomo nanga pona nini. Bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini. Natangisa makila na boma bato pona nini. Soki nyonso ekoleka un jour. Nabanga kufa pona nini.
soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka. Le temps passe. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, oh, 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 hey, oh, 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 hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout s'effort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, à quoi bon tout gagner, ne sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, tala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Marie si akenda ye misa mungolo we. Tala tango ebebi ye o. Papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka. Ale moloto we si akenda kala. Tango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te.
liwa bangaka mokolo te abangaka peleki te abangaka motambongo te ayokaka mpe mobola mawa te liwa etango ayaka amemaka moto nyonso ntango ekoleka ndengela bomoi na yo epai na yawe ntango ekomema ndengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini le temps passe ne s'arrête jamais le temps passe moninga tala ntango ekomema moninga tala ntango ekoleka moninga tala ntango ekomema moninga tala ntango ekomema ntango ekotika moto te lengela bomoi na yo tala bato bakokende osala ndenge nini okotikala ebende te okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomo moninga tala tango ekoleka ekolo nyonso bato bakokenalela mpona nini nalela mpona nini tango eza koleka tango eza koleka le temps passe Alvin Bea tala tango ekoleka nabongisa bomonanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe